bato nyonso batika d'abord ba titre wana tozala ba frères. Jésus dit à ses disciples, si vous vous aimez les uns les autres, vous serez qui? Mes frères. Acceptons tout l'ongola ba chapeau rouge wana, tout l'ongola ba archevêque, archibishop. L'église n'a pas besoin d'archibishop. L'église a besoin de frères et de sœurs. Et si les frères et sœurs, nous allons nous aimer d'un amour sincère, un amour propre, et nous ne serons pas des gens qui cherchent à détruire l'église. Je le dis tout haut, faites passer ce message. L'église actuelle, même la RDC, a besoin de frères, pas de titres. Les apôtres, les pasteurs, les évangélistes sont faits pour l'édification de l'église. Mais si pour l'amour du Congo, soyons des frères et des sœurs. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Lorsque nous serons des frères et sœurs, les choses vont changer. Qu'est-ce que Dieu veut par là? Pour qu'il y ait l'unité, qu'il y ait la force à l'église. Nous devons nous débarrasser des titres lévitiques. Nous sommes dans un sacerdoce royal. Et dans ce sacerdoce royal, nous devons éviter d'avoir le nombre des évêques. Zambaza a besoin d'évêque. Zambaza a besoin de frères. Il est doux et agréable aux frères et sœurs. Au lieu que l'évêque n'a pas passé tout ça. Attendez les apôtres. Si vous donnez un frère, on s'appelle. Mais on va passer mon frère. Alors, mais nous avons besoin de frère. Nous avons besoin de frère. Tant que l'église vous a pas frère, l'église est une sauter. Molière Tingala, même pour na bolingo na yo maokapela. On doit tous ça. Hein? So comme il va passer le maximum tout ça. Même chose. Mon frère, Zala frère, là la quartier la bouche de colis, et vont tomber bandit. Au moins le voisin bandit à comme frère. Même dans le vie, on se comme frère. Pour la mine. Frère, ça qui la révérence mon boy. Et par la bouche de la mère, on vous a le frère ou la tête. Yo tout mon ndengeni. Vous allez voir la frère. Lelo. Batunyo so batika d'abord ba titre wana. Molière Tingala, même pour na bolingo na yo maokapela. Ngai na papa na ngai. Toza moko. Enyo robani. Ngai naza kati ya papa, papa za kati na ngai. O mwana lobi, yo papa lobi. Bon luka ko yeba papa na ngai za wapi. Na o amoni ngai, amoni papa. Alors est-ce que tembeli susu ozali susu to luka je nzambe za wapi. Ya ngai lobi. Nzambe mokeli. Nzambe mokeli. Lobi na insister. Nzambe mokeli za Yesu. Molière Tingala, même pour na bolingo na yo maokapela. Bazongi ye moko. Aye ko prouver Thomas. Aye bisi Thomas ngai yo. Olobaki yo komona ngai, okondimaka so omoni ngai yo. Simba siko bakota yango. Thomas atali boye. Habité. Voilà déjà dans le lycée quoi. Pour vous confirmer que akufaki nzambe, nzambe akufaka te azala bomoi. Thomas atali alobi mon Seigneur et mon Dieu. Asukisi tembe. Alobi te awa, moyena sa susu ezate. Oza kolo na ngai, oza nzambe na ngai. Balobi Mikodo, presse en ligne avec Molière Tingala. Tous s'abonner massivement. Nga vie de loin. Na s'abonner, na Mikodo, presse en ligne. Ah, Molière Tingala. C'est très amusant et très mignon. Et Molière Tingala aux fantastique. Siècle, c'est pas appareil. Merci beaucoup. Merci vraiment na bino nyonso na baobe bazolanda biso. La coprofiter na Bilili Oyo, on appelle ça encore merci. Na bastali ya Nzambe, ya minene, na ba autorité misusu bazalaki lobi,
namonaki ba généraux ba magistrat baninga oyo napesaki ba invitation oya korépondre nayokaki sentiment ya satisfaction ya makasi mpe nakumisaki nzambe makasi batrouve lelo ke lelo bazwa merci makasi merci ya monene nayebi te nazongisela bango ndenge nini me nzambe oyo abenga ngai abenga mpe bango nzambe apambola bango amona bango na bino nyonso na église mobimba bapaster nyonso bayaki namonaki lobi baévêque mutu na batitre na bango bayaki mpo na lokumu nzambe topesaki bango topesi bango lisusu merci na nini toko esengaki bato bakutana bobele kotombola nkombo ya Yesu tozalaki na campagne moko tobengaki yango j'annoncerai ton nom à mes frères campagne wana elingi koloba tokoyebisa bato kopesa bato bayeba nkombo ya Yesu nkombo ya Yesu batangaka yango chaque jour topesi yango na nzela ya koloba bayeba oyo babengaka identité babenga aza nani oyo tobengaka nature divine na ye tobengaka Yesu otamboli awa na nkombo na Yesu oleka awa na nkombo na Yesu eske Yesu wana aza nani Yesu wana aza nini yango toyaki nango mpona koloba tosilisa tembe tosilisa discussion oyo esalemaka na bato po bafarisien bajuif bato ya bangoma mosusu ebele batikala kondima ti lelo te ke nzambe Yesu aza nzambe na liboso bakoma batikala kondima te ke aza mwana na nzambe me bango nyonso bamosusu babengaka ye kutu liboma balobi abungisa mayele bamosusu bazobenga ye atonda bademon oyo babengi Belzebul mokonzi ya bademon bamosusu balobi aza procédé na esprit ya démon bamosusu babengi ye Jean Baptiste badisciple na ye moko babengi ye Jean Baptiste bamosusu balobi aza Eli nde na ntina wana tolobaki mutuna etunami toza na Jean chapitre 10 verset 24 Yesu azalaki na fete moko babengi fete ya tabernacle Yesu azotambola bajuifu bando kolukisa ye babi me mutu yango tokandoluka ye mwana oyo akenda sango ndenge nini mwana oyo azosala bamiracle afungola bato miso azosekisa bato mwana oyo toleki place moko ayebisi bato ke nalimbisi masumu na bino aza nani mwana oyo place moko alobi nga mokonzi ya saba ekamwisi bango oyibe uto azomizwa lokola nani mutu akoloba biloko ya ndenge wana fo azalaka mutu aliboma soki aza liboma te akozala mutu moko ya milimo nde ifo totia ye maboko baluki bato bakende kokanga ye bazwi ye te Yesu akei alimwe c'est pourquoi baye komona ye wana balobi te ya lelo tembe esala nini esila discussion na tika na nkombo na ye esila lelo nde batelemisi ye balobi yebisa biso na verité nyonso oza Messie oza sauveur oza mopakoli ya nzambe oza nzambe oza nani au juste répondre biso la réponse na ye ayebisi bango alobi soki nayebisi bino eloko nazali bino bokondima te mpo boza na kondima te ya mibale boza babrebi na nga te donc botikala kondima kozala bana na nzambe te yango mwana nayebisa bino eza te nde place biso tokei tomeka koluka kodemontre ya solo aza nani tobandi korépondre est-ce que ya solo aza démon tokia kotuna badémon balobi toyebi ye te mutu wana azotungisa biso makasi ye nde nzambe mwana na nzambe ye wana nde tokei na mokanda ya Luc chapitre 4 na verset 40 et 41
bayebisi ngai bato bamemi ebele bato bazobela bapesi bango Yesu abandi kosambela mpona bango azosambela bato akobika bazobika me milimo bademo babimi wana babandi koganga o mwana na Nzambe tosali yo nini bazobima Bible elobi Nzambe amenase bango bakei yango biso tocomprendre ke soki azalaki demo bademo ngai baloba yo kobelisa biso ndenge nini Yesu atamboli akutani na bato maboma mibale mpe bazalaki mpe na bademo na kati oyo bato babengaka le fou de Gadara bazalaka mibale katisi kutani na bango bamoni eka komona bango bakobandi koloba Yesu mwana na Nzambe tika biso toyebi ke eza tana yo te ya bikomisa biso tika biso toyebi oza mwana na Nzambe tala bango wana mpe bango moko nde batatoli te oza mwana na Nzambe eske tokoloba lisusu ke aza demo nde place tolobi te na niveau wana tembe esali nini esili kote ya bademo aza te soki aza demo bademo te bademo bango moko babisi biso ke aza mwana Nzambe donc totamboli bato balobi oyo aza prophète Yesu aza koleka baprophète akutani na mwasi oyo femme de Samarie la femme samaritaine ayebisi ye makambo oyo mwasi azalaki nango mwasi alobi nayebi yo nde oza prophète et puis Yesu alobeli ye alobi soki oza prophète biso tozozela Messie oyo akoya ye ayebisi ye ke Messie nde ngai mwasi wana kimi alobi makambo ozoloba ifo ozala aza Messie nakokima na ye moko akie na village boya komona mwana Nzambe makambo ayebisi ngai kozala mutu mosusu te ifo ozala kaka mwana Nzambe donc abandaki na kiprophète akomprendre ke prophète eza moke parce que mosala prophète eza nini de place Yesu ayebisi bato ke aza prophète te baprophète nyonso ya mokili baprophète nyonso ezala grand prophète Moïse ezala babuda ezala bakimbangu tolobaka boya minene mutu moko te atikala koyebisa bato bolanda ngai mutu moko te atikala koyebisa bato ke ngai nakopesa bino bomoi mutu moko te me bango nyonso balobaka Nzambe ayebisi biso toloba boye botambola na bosolo botambola boye po bokoma epa na ye yoka sikoyo Yesu mpona koyebisa ye ke aza prophète te aza ye nde bomoi Bible na mokanda ya Jean chapitre 14 le verset ayebisi boye naza nzela boluka nzela place mosusu te nzela ye naza bomoi ngai bomoi bozoluka bayebisi bino boya epa na ngai nande solo vérité eza nde ngai boluka vérité mosusu place wapi donc omoni eza place wana alakisi bato ke naza prophète te me nga moko nde vi wana oyo baprophète balobaka batindaka bino nde epai na ngai nga moko naza wana boya epai na ngai mutu moko te atika koloba eloko wana okolanda botangi Bible Genèse à Apocalypse prophète moko te atika koloba boya epai na ngai nakozala bino solution non ye moko nde alobi bino nyonso bozangi kimia oya wapi epai na ngai donc wana tolobi mpe lisusu soki azalaki prophète ngai aloba bongo te toleki nzela baprophète tembe esali nini tembe esili na niveau wana balobi ono ye ozala moto ya liboma oyebi bato balobaki babande kobakisa lisusu kaza liboma eza mpe famille na ye mokolo moko Jésus azoloba makambo oyo etali ya makambo ya molimo tozalaki na Galilée aexplike bango ke je suis le pain celui qui me mange baki kobenga bato etala mwana bino lo azoloba tokokanga ye alors mpona kobanga famille na ye bayebisi bato alobi te wana biso mutu na ye bouge biloko azoloba eza makambo mutu esali nini mutu esi ebouge yango moni azoloba biloko ya ndenge wana mais ele azoloba bongo bato wana badeside balobi lokola mutu na ye bouge tokanga ye
batindi bato ya babengaka bahuissier okende okangela nga tipe wana babimi bakomi wana bayoki Yesu azoloba azopesa bato histoire ayebisi bango nini kala mingi te bokomonanga te nazolimwa kala mingi te oyo akondimela ngai mai obandokuna kati na ye parler du Saint-Esprit bahuissier balobi makambo oyo totika koyoka yango te bazongi bakandi ye te bakoma epai bakonzi na bango balobi aza wapi moto aliboma wana oyo moto aliboma moto aliboma te totikala koyoka moto alobi lokola moto wana te pour dire que moto aliboma alobaka bongo te oyo azoloba aza moto oyo aza normal moyen tokanga ye eza te est-ce que tokozoya moto aliboma liboma esali nini tembe esali nini esili te sikoyo soki tosilisi nyonso wana atikali kozala nani fo toprouve kaka kaza nzambe de place wana toye koyebisa bato oyo nyonso andimaka te ke Yesu aza nzambe Yesu ye moko alobi po bato balobaka nayokaki bato na kotanga komona bango te alobi bino ozopesa ye bonzambe ye moko atika kolobaka aza nzambe te apesi bango lobi verset moko ya monene ngai na papa na ngai toza enyi koloba nini ngai naza na kati ya papa papa aza kati na ngai oyo ngai nalobi yo papa alobi boluka koyeba papa na ngai aza wapi na oyo amoni ngai amoni papa alors est ce que tembe lisusu okozala lisusu tokoluka te nzambe aza wapi yango ngai alobi nzambe mokeli lobi na insiste nzambe mokeli eza Yesu oyebi kolimbisa moto na kolongola masumu na ye ezaka nzambe moto ayebi soki masumu na ye esili mpola nini soki olimbisi moto eza kolongola mabe na ye me kolongola lisumu eza kaka moto oyo batutisaki ye moto nde moto akoyebisa yo ke na français elobi c'est lui qui a été offensé il n'y a que lui qui peut enlever l'offense donc moto oyo nde moto oyo akokolimbisa yo eza lokola lelo napesa exemple naza moto ya mibeko soki balobi offense au chef de l'état eza ya chef de l'état nde akokolimbisa moto mosusu te sikoyo lisumu eza ya nzambe lokola Yesu ayebisi bato lisumu na ye esili lisumu na yo esili aza nani aza nzambe donc toluka mosusu pesika te basali makambo ebele jour ya saba na jour ya saba abikisi motu tala bato baye yo kosala makambo wana yo ozali ayebisi bango na Jean 12:8 je suis le maître de sabbat donc mibeko wana ngai nde est-ce que motu mosusu akoloba biloko ndenge wana sikoyo ye moko ye koloba naza lipa ya bomoi nauti lola eza ngai naza pole c'est Dieu naza oyo ezali mais sikoyo na suka nyonso soki tozongi oyo eza bino nde kozwi yango lobi nayebisaki bango te bakataki ngai moderateur wana alingaki apesa nationaba nakoyebisa yo kaza mokeli mpo na nini soki tozwi les deux commencements Bible elobi na Genèse chapitre 1er au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Nous prenons Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole était Dieu et Dieu était c'est Jésus et Jésus est la parole. Il n'est pas le créateur. Ce que tu as sous un homme créateur de Moussouap. On m'a dit que la parole s'est faite chair. Donc, dès lors qu'on a dit que tout s'est marqué, tout s'est sous tembété, Yesu azanzam. Avant Koufa, les gens ont dit que les disciples Thomas, Yesu a sécuit, azala quitté, ayebisi baninga na ngala bondimate. Là, il faut na mona. Et puis na mona pota na fu obeta ki faut na mona ba pota na mona pe CD soki na moni tout ya CTD na bondimate
baninga na ye nyonso balobi moto aza na tembe alors que asalisaki bango bango bande obanga na mitema na bango bande obanga est-ce que yaso oti pensé kwe alors comme balobelaka nzambe te il faut nzambe amilobela ye moko ozo comprendre balobelaka nzambe te c'est comme ça que papa Gédéon ayebisaki soki nzambe oyo azalaki nzambe ayangaki ye moko milobela koma bakoyisi ye so na kolobela ye te yesu azongi ye moko aye koprouve Thomas ayebisi Thomas ngai oyo olobaki okomona ngai okondimaka so omoninga ngai oyo simba sikoyo bapota yango oyo Thomas atali boye abi te wana deja na lise kwa mpona koconfirme ke akufaki nzambe akufaka te aza na bomoi. Thomas atali alobi mon Seigneur et mon Dieu asukisi tembe alobi te awa moyen asala lisusu eza te oza kolo na ngai oza nzambe na ngai donc yango wana ayebisaki bato lobi kozala lokola centenier te centenier wana na Matthieu 27:54 aye kondima ere bazobaka Yesu amoni manifestation ya liwa alobi te cet homme était Dieu kondima na nzambe na retard te kozala moto oyo ya kondima nzambe na retard te ndimela ye awa tozoloba campagne ya biso eza nini j'annoncerai ton nom à mes frères bato nyonso bandeko na ngai basali ya nzambe baautorité place boza boyebelaka deja bondimelaka nzambe na retard te yesu aza nzambe. République démocratique du Congo ekotombwama te tant que tokondima te ke nzambe e yesu aza nzambe. Baeglise na biso tokomaka kaka église chrétienne te me nzambe aza na kati te nzambe aza na kati te tozoteya nini tozoteya miracle esenzaka mutu te tozoteya nini tozoteya bato bilamba esenzaka mutu te na église na biso toteya liloba nde yesu nde république démocratique du Congo ekochange bapaster na biso baéglise na biso toza na besoin ya rafraîchissement c'est le temps que bapaster ndenge toza boye tose repentir soki oboyi repentance bible elobi na acte des apôtres chapitre 3 le verset 19 repentez-vous convertissez-vous vous aurez le temps de rafraîchissement toza na besoin na mboka na biso tozwa ta réfléchissement tant que tokose repentir te kose repentir bato bakolaka aza passé se repentiraki avant non. 2 Corinthiens chapitre 13 le verset 5 dit ceci examinez-vous encore si vous êtes dans la foi au Christ. Il ne suffit pas de croire bato mosusu bazondima bible elobi très bien na Éphésiens le diable croit aussi que Dieu existe mais il n'a jamais changé. Faisons attention. Même le diable croit que Dieu existe. Est-ce que quelqu'un peut croire aujourd'hui? Quelqu'un peut croire qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Quelqu'un peut croire. C'est pourquoi nous avons besoin des églises au Congo, des églises qui craignent le Seigneur. Les églises qui craignent le Seigneur. Si nous craignons le Seigneur, on n'a pas besoin de nous insulter. On n'a pas besoin d'être en train de nous jeter des pierres. Si nous craignons le Seigneur, il y aura moins de poison à l'église. Et je lance un défi à l'église. Pour l'unité de l'église, je recommande à toute la RDC, Psaume 133, le verset 1er. La Bible dit ceci. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où moi, Dieu, je vais déverser la vie et la vie en abondance. Écoutez-moi bien. En français, en lingala. Qu'est-ce que Dieu veut par là? Pour qu'il y ait l'unité, qu'il y ait la force à l'église. Nous devons nous débarrasser des titres lévitiques. Nous sommes
dans un sacerdoce royal. Et dans ce sacerdoce royal, nous devons éviter d'avoir le nombre des évêques. Zambaza a besoin d'évêqueté. Zambaza a besoin de frères. Il est doux et agréable aux frères et sœurs. On a dit que l'évêque n'a pas passé tout ça. Attendez, les apôtres. Si vous avez un frère, vous savez. Mais il n'a pas passé mon frère. Alors, mais nous avons besoin de frère. Nous avons besoin de frère. Tant que l'église est dans frère, l'église est dans sauter. Là, c'est rappelé. Nous avons un frère Max. Nous avons tout ça. Hein? Si vous avez un pasteur Max, vous avez tout ça. Même chose. Mon frère, vous avez un frère. Là, la quartier, la douce, de colis, et mon jambe est bandit. Au moins, le voisin est bandit. À quoi frère? Même dans le temps, on dit, vous êtes comme frère. Pour la ligne. Frère, c'est une révérence. Et par la douce, on a mère. Vous avez un frère ou la tête. Vous avez un frère. Les lots. Batunion sur Batika d'abord, Batitre. Tous là-bas, ma frère. Jésus dit à ses disciples, si vous vous aimez les uns les autres, vous serez qui? Mes frères. Acceptons tout le monde là-bas. Chapeau rouge, archevêque, archibishop. L'église n'a pas besoin d'archibishop. L'église a besoin de frères et de sœurs. Et si les frères et sœurs, nous allons nous aimer d'un amour sincère, un amour propre, et nous ne serons pas des gens qui cherchent à détruire l'église. Je le dis tout haut, faites passer ce message. L'église actuelle, même la RDC, a besoin de frères, pas de titres. Les apôtres, les pasteurs, les évangélistes sont faits pour l'édification de l'église. Mais si pour l'amour du Congo, soyons des frères et des sœurs. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Lorsque nous serons des frères et sœurs, les choses vont changer. Merci. Balobi Mikodo, presse en ligne avec Moller Chingala. Tous s'abonner massivement. Ngavi de loin. Na s'abonner, na Mikodo, presse en ligne. Ah, Moller Chingala. C'est très amusant et très mignon. Et Moller Chingala aux fantastique. Siècle, c'est pas appareil. Ngai na papa na ngai. Toza. Ngai naza kati ya papa za kati na ngai. Oh mwana lobi, yo papa lobi. Bon luka ko yeba papa na za wapi. Na oya moni ngai, amoni papa. Alors est-ce que tembeli susu ozali susu to luka je nzambe za wapi? Ya mwana lobi, nzambe mokeli. Nzambe mokeli. Lobi na insister. Nzambe mokeli za Yesu. Oyebi olimbisa mutu. Na kolongola masumu na ye ezaka nzambe. Utayebi soke masumu na esi. Kola nini? So olimbisi mutu eza kolongola mabe na ye. Mais kolongola lisumu ezaka mutu oyo basala batutisaki ye mutu. Nde mutu akoyebisa yo ke dans français lobi, c'est lui qui a été offensé. Il n'y a que lui qui peut enlever l'offense. Donc mutu oyo nde mutu oyo akokolimbisa yo. Eza lokola lelo napesa exemple naza mutu abibeko. Soki balobi offense au chef de l'État. Eza le chef de l'État nde akokolimbisa. Mutu mususu te. Sikoyo lisumu eza ya nzambe. Lokola Yesu ayebisi batu lisumu na ye esili. Lisumu na yo esili. Aza nani? Aza nzambe. Donc toluka mususu pesika te. Pasali makambo ebele jour ya saba. Le jour ya saba abikisi mutu. Tala bato waye. Yo kosala makambo wana. Yo zani ayebisi bango na Jean 12:8. Je suis le maître de sabbat. Donc mibeko wana ngai nde. Est-ce que mutu mususu koloba biloko ndenge wana? Sikoyo ye moko ye koloba naza lipa ya bomoi nauti lola eza ngai. Naza pole. C'est Dieu. Naza oyo ezali. Mais sikoyo na suka nyonso. Soki tozongi
oyo eza bino nde ozwi yango lobi nayebisaki bango te bakataki ngai modérateur wana alingaki apesa nanga na nakoyebisa yo kaza mokeli mpo na nini soki tozwi les deux commencements. Bible elobi la Genèse chapitre 1er. Au commencement la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Nous prenons Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et Dieu était, c'est Jésus. Et Jésus est la parole. Il n'est pas le créateur. Ce que tu as dit, je ne le créateur de Moussouap. Au moment que la parole s'est faite chère. Donc, dès que l'on a dit, ça va tout que tout ça m'a raté, tout ça sous tembété, Yesu azanzam. Avant Koufa, les gens ont tout le monde la mingi disciple Thomas. Thomas, Yesu a sécuit, azala quitté. Aïbisi baninga la rondimate. Là, il faut la monnaie. Et puis, la monnaie, pota, là, il faut. Faut la monnaie, pas pota. La monnaie, c'était. Ce qui a monnaie tout, c'était. La rondimate. Baninga la réunion sur le bien, muto azala tembe. Alors que Asali Sagi Bango. Bango Bango Banga. La mitema la Bango Banga. Est-ce qu'il y a ce type de passé? Alors, comme par le Bélaganzam bété, il faut que nous le Bélaïmoko. Vous comprenez? Par le Bélaganzam bété. C'est comme ça que papa et Gédéon a eu ça qui. Ce qui Zambo, Azagi Zam. Il y a un Béla. Comment papa ici? Sur la rôle de Bélaïté. Yesu a zongi Yemoko. Aïe ko prouver Thomas. Aïe si Thomas ngayo. Olobaki yokomona ngai, okondimaka so omoninga ngai. Simba siko bapota yango. Thomas atali boye. Habité. Voilà déjà dans lycée quoi. Pour la confirmer que akufaki Nzambe, Nzambe akufaka te azala bomoi. Thomas atali alobi mon Seigneur et mon Dieu. Asukisi tembe. Habité awa, moyena sa susu ezate. Oza kolo na ngai, oza Nzambe na ngai. Donc yango wana ayebisaki batulobi kozala lokola centenier te. Centenier wana na Matthieu 27:54 ayekondima bazobaka Yesu amoni manifestation ya liwa alobi te cet homme était Dieu. Ondima na Nzambe na retard te. Kozala muto ya kondima Nzambe na retard te. Ndimela ye. Awa tozoloba. Campagne ya biso ezani. J'annoncerai ton nom à mes frères. Batu nyonso bandeko na ngai, basali ya Nzambe, ba autorité, place boza. Boyebelaka déjà. Bondimelaka Nzambe na retard te. Yesu azanzambe. République démocratique du Congo ekotombwa mate tant que tokondima te ke Nzambe et Yesu aza Nzambe. Ba église na biso tokomaka kaka église chrétienne te, mais Nzambe aza na kati te. Nzambe aza na kati te. Tozoteya nini? Tozoteya miracle? Miracle esenzaka mutu te. Tozoteya nini? Tozoteya bato bilamba esenzaka mutu te. Na église na biso toteya liloba nde Yesu. Nde République démocratique du Congo eko changer. Ba pasteur na biso, ba église na biso, toza a besoin de rafraîchissement. C'est le temps que ba pasteur meke toza boye to se repentir. To se repentir. Ce que boye repentance, Bible lobi na Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 19. Repentez-vous, convertissez-vous, vous aurez le temps de rafraîchissement. Toza a besoin en mboka na biso toza ta réfléchissement. Tant que tu se repentir, tu se repentir, tu vas passer à se repentir avant. Non. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5 dit ceci. Examinez-vous. Examinez-vous encore. Si vous êtes dans la foi au Christ. Il ne suffit pas de croire. Parce que nous dit, Bible le dit très bien dans Éphésiens. Le diable croit aussi que Dieu existe. Mais il n'a jamais changé. Faisons attention. Même le diable croit que Dieu existe. Est-ce que quelqu'un peut croire aujourd'hui?
Quelqu'un peut croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Quelqu'un peut croire. C'est pourquoi nous avons besoin des églises au Congo, des églises qui craignent le Seigneur. Les églises qui craignent le Seigneur. Si nous craignons le Seigneur, on n'a pas besoin de nous insulter. On n'a pas besoin d'être en train de nous jeter des pierres. Si nous craignons le Seigneur, il y aura moins de poison à l'église. Il y aura moins de poison à l'église. Et je lance un défi à l'église. Pour l'unité de l'église, je recommande à toute la RDC, Psaume 133, le verset 1er. La Bible dit ceci. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où moi, Dieu, je vais déverser la vie et la vie en abondance. Écoutez-moi bien. Alors bien, on a en français, on a en lingala. Qu'est-ce que Dieu veut par là? Pour qu'il y ait l'unité, qu'il y ait la force à l'église. Nous devons nous débarrasser des titres lévitiques. Nous sommes dans un sacerdoce royal. Et dans ce sacerdoce royal, nous devons éviter d'avoir le nombre des évêques. Zambaza a besoin d'évêqueté. Zambaza a besoin de frères. Il est doux et agréable aux frères et sœurs. On a dit que l'évêque n'a pas passé tout ça. Attendez, les apôtres. Si vous donnez un frère, on se fait là. Mais on a passé mon frère. Alors, on va dire. Mais nous avons besoin de frère. Nous avons besoin de frère. Tant que l'église, vous avez un frère, l'église, vous avez un frère. Là, c'est rappelé. On a un frère Max. On a tous ça. Hein? Si on a un pasteur Max, on a tous ça. Même chose. Mon frère, vous avez un frère. Là, la quartier, la douce, on est au colis. Et mon jambe est bandit. Au moins, le voisin est bandit. À quoi frère? Même dans le temps, on dit, vous savez comment frère? Pour la ligne. Frère, ça qui est la révérence, mon boy. Et par la douce, on a un mère. Vous avez un frère, voilà. Vous avez un frère. Les lots. Batunion, so batika d'abord, batitre, tous à frère. Jésus dit à ses disciples, si vous vous aimez les uns les autres, vous serez qui? Mes frères. Acceptons tout le monde là-bas. Chapeau rouge, archevêque, archibishop. L'église n'a pas besoin d'archibishop. L'église a besoin de frères et de sœurs. Et si les frères et sœurs, nous allons nous aimer d'un amour sincère, un amour propre. Et nous ne serons pas des gens qui cherchent à détruire l'église. Je l'ai dit tout haut, faites passer ce message. L'église actuelle, même la RDC, a besoin de frères. Pas de titres. Les apôtres, les pasteurs, les évangélistes sont faits pour l'édification de l'église. Mais si pour l'amour du Congo, soyons des frères et des sœurs. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Lorsque nous serons des frères et sœurs, les choses vont changer. Merci.